vous êtes un homme, une femme, mais bisonio sotoza na ba résultat mon côté. Tout le monde qui lobby que dans 1 Corinthiens 15 au verset 41, ba lobby na biso ba étoile mususu bazalaka na éclairage ya sanza. Ba étoile mususu ezalaka na éclairage ya lune. Ba étoile même parmi les étoiles bango nyonso bangalaka ndenge moko te. Yango tolobaki que na vie koanviaka batu te. Pamba te mutu ndenga za, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi, mais c'est la volonté de Dieu. Kolula pe mutu te, kochelaka pe mutu zuwa te. Et tolobaki ba misusu ba santaka menacer pour la présence à batu mususu. Soyez vous-même. Yango to pesa yi conseil lobby supporter muninga ndenge azali. Kotonga ka muninga te. Après tout ce qui portongi eko changer te. Ezana biloko msuna lobaki lobby, tu ne peux pas fabriquer, imiter, manipuler ou changer, parce que à Salama Bongo par la grâce de Dieu. Alors pourquoi tu te sens menacé na présence à Moninga? Et tout le monde a beaucoup de réalités lobby et tinda ki bisoto ya comprendre que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alors, dans la guerre des étoiles, ce que l'ennemi a l'habitude de faire, nalobaki na bino mutu nyuso na likolo aza na étoile na ye, étoile ya Jésus ba mage balandaki pe ba monaki ndenge nini esalaki. Mais awa, le diable azalaka na habitude ya kolatisa ba marque na ba étoile ya batu. Babengi yango le marque satanique. Marque eza lokola marque ya griffe, hein? Bayebi ba marque, boyebi ba mezwe beleza na poto, nini wana, marque wana sepelaka nango. Je crois que batu bayebi nini asepelaka na Hermès, asepelaka na Yves Saint Laurent, asepelaka na Yoshi, asepelaka mutu mtana ba marque na ye, même na ba montre. Vous avez Fred, vous avez Rolex, vous avez. Alors ezana ba marque lokola boyebi ya ba griffe, et apena ba marque mususu satana yaka ko coller na ba étoile. Le marque satanique collé dans votre étoile. Pour nini ezalaka ndenge wana? Tangu totanga kina étoile ya Jésus, tokoyi ko bandela verset wana ya Matthieu chapitre 2. Bokende remarquer que ba kuti na kati ya étoile à Jésus ba commis le roi des Juifs. Yango etindaki ba mage baya kokumba melaye. Me moto yo na étoile na ye bakoma makambo malonga te. Moyen azwa honneur ezate. Parce que l'honneur dépend des marques que tu portes. Totanga passage ya Matthieu chapitre 2, et puis na passage wana tokoya ko remarquer que ba mage bazalaki na besoin ya ko adorer Jésus, mais ba memelaki biloko a valeur parce que étoile ezalaki na identité. Batangeli biso chapitre 2 verset 2 d'abord. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de Naître. De naître? Tomoni image na ye. Et biso toyawa pour faire quoi? Adorer. Pour l'adorer. Tango ba adora ki ba memela ki biloko nini pona ko adorer? Or ba à 100 000 beaucoup de choses. Mais d'abord, avant, ba memele biloko a valeur, ba bengi enan roi. Est-ce que ba kutana na Jésus alobi na bango na za roi? Non, ba kutana na nini à Jésus? Et toi la Jésus. Et toi la Jésus ezalaki na marque nango ya roi. Lokola za roi, moye ba memela ye biloko pamba pamba esate. D'abord, balobi to moni étoile na ye. Étoile na ye lobi na bango ke eza étoile ya moto pamba te, eza étoile le roi des rois. Mbala moko balobi lokola sa roi, il faut tokende d'abord ko gumba melaye. Bande ko soki étoile na yo eza na marque inférieure, moto akopia o respect na mokili oyo azate. Tango ba moni étoile lobi ya le roi des rois, mbala moko bake d'abord ko adorer, bake ko gumba melaye. Ba gumba melie parce que étoile yebisi bango kaza moto pamba te, aza le roi des Juifs, aza le roi de gloire, il mérite l'adoration. Et biso pe na domaine na étoile na biso tozo senga moko ba rezo ezawa ba étoile bima na biloko ya pamba pamba. Jésus bayela ki babiloko de bayeli ba or. Azana no bébé aozo ba or bon yo. Attention. Yangwana soke étoile na yo ezongi na valeur nango biloko pamba pamba ya mike mike pe elongwe. Il faut concordance ezala. Siko batu yo babundisaka ba étoile na place batika étoile ngala na identité nango, okomona étoile ye kozwa biloko esengeli kozwa matin. Babengi yango ba marque satanique. Et na katia ba marque wana, l'ennemi a l'habitude de coller des choses bizarres na ba étoile na biso. Soki Yesu azalaki na étoile malongwa tembela ba gumba melaki ete. Ye moko alingaka ye baza mokonzi me étoile ezolakisaka eza na tina te mbala moko baopia respecte. Ya omona mutu mususu étoile na ye eza ya kokufa, aza mokolo me bato bapiake respecte. Aza na expérience na bato ya formé ba mankaka ye. Alors, na bétoile na biso Satan memaka ba marque belé. Il y a ce qu'on appelle des marques de reconnaissance négative. Marque de reconnaissance négative. Batu bayaka ko reconnaître mutu négativement. Et ça ba marque kola ba étoile et comment peut kolanda batu. Reconnaissance négative. Ye batu ba ye baka ye basa elake bolamu te, batu ba reconnaître ye positivement te, mais batu ba yaka ko reconnaître ye négativement. Nga mutu na bokoli bino baza kutu na somwa ko bokola te. Makambu na salela yo ezolobela yo te, azozongisela yo makambu lokola ennemi na liboso. Alors que tu as fait des sacrifices ya ndenge na ndenge po ye abonga. Eza ba marque. Biloko musuto mona kana mokili oyo yo zokanisa eze loko bandi na yo nzoka eza étoile. Balatisa ngo marque ya ingratitude. Na yamba mama moko ndenge wana ti. Aza kovanda kala kota kingabwa.
auta na mobali na mboka bandeko kote ya bangala kuna penza mama nzela nzela longola kama yanti ye obeta masolo alongola mobali mayanji nzela nzela na masuwa longola kama ako mayanji intérieur bande kwa swani mobali tangwa ye kakawa pa nzamba sungia jumwa musala tangwa jumwa musala azoyebisa mwasi ne yo za mutu a niveau na ngati mwasi na bi papa asa iko tambola makolo makolo ya boy sikoyo tango aswanye ye oyebi bato mosusu baza ndenge wana bakangamaka na ye soki moto ane eloko te soki moto ane eloko te azopia o bespoir azopia o babelle parole me moto wana deka bongi moto akoevite ya liboso na vie eza yo eya barealité ya étoile ya ebela bafi bakutanaka na bagarso aussi basila me batikala na bahistoire omonaka lupango ezaka na kwe wana étage natekango na faux prix kolanda nga boye te d'ailleurs marka mutuka nakutai koteka fana koya yango moni marko natambola nango nga natambola nango sikoyo ojoka bahistoire tiaka bepisi lataka yango mpe lokola bablues non manque à reconnaissance. Pendant la souffrance, tu es aimé. Mais pendant le bonheur, tu es rejeté. Et saliba marque satanique à diable mesana kotia et pas ya batou. Deuxième marque, c'est la marque de servitude. Marque de servitude. Bazwa et toi la moto barandrango esclave ya bato mosusu, esclave des autres. Okinukuta bato mosusu baza pendako ana bandeko oyebi servitude eza oyo tomonaka te mingi bakanisaka soko sungi libota no eza servitude. C'est faux. Moko ya ba réseau to bota magana famille eza poto salisana ko salisa famille na eza servitude te. Servitude li koloba bazwa yo lokola machine ya famille. Soki yo donc d'ailleurs bato servitude balingaka te bala sino te mbongo na ye bato mususu bakolia yango. Bata servitude au moins bakoyi ko kange mabota po abota te po aboko la bana bato mususu. Bato servitude bazali ami bosa naka. Yango mo bato mususu mwana na ye na ndako azotanga te me mwana nkasi liboso. Soki pona bana na ye on fera. Soki bato misika rapide asale. Wana de ba servitude. Au moins mutu na ndako azoba nga yo pona famille na nga tokoka bwana. Donc esclave à famille. Aza mukolo menenge famille manipulaka ye ondimate. Soki moto aza na servitude li koloba makambo nyonso asalaka na vie na ye fo ebanda liboso na nzela ya famille. Ok, écoute, leki ya mobali azoya na ndako azoyesa mwasi na mwasi ya na bango osaka no kaka mwasi me makamingi eleka kaka nga funa lobelaka yo. Donc mobali bien na baleki ke na mwasi na ye. Ça ce n'est pas bien. Servitude ezali bakomisa yo occupé na butu moyen na moyo zala utile ezate. Yaya moko azana ba mystique akomisa leki na ye femme de nuit mokolo ba disiktaka na moi na fête ayebisi ye yaya leki na ye yo sakanaka na ngaya ndenge na bala na buto lingi to lingi na confirma ngo na moi
yaya mbala moko asimbi mutu bamari de nuit oyo nalukaka na musika nzoka azalaka yaya na nga moko propre abandaka kolela soko moni moto ya misala mabe alobeli yo na mboye polele seke na motema eza débordé abombi trop. Alors ba servitude c'est ça, bakanga mutu lokola machine omona mutu batinda ye na kindumba kende na kindumbo sala kambongo kende na kindumbo sala kambongo soki pe malade ko joyo mikofela yo moko melukela biso mbong. Servitude. Et servitude eza elokwa mabe o esengeli koboya na ba betoile na biso. Troisième chose, le diable ayaka kolatisa ba étoile na biso ba marque de destruction. Marque de destruction. Okomona mutu bazui image ya kobeba bakole na étoile na ye. Tango bakole image ya destruction, nyonso ekokoma pembeni na kombo na ye fo eleka kaka na destruction. Eloko nyonso ekoya na kombo na ye ekokoma malamu te. Elaka nyonso bakolaka ye ekokoma na suka te. Donc ya moto a destruction oyo nyonso ebimaka na kombo na ye il faut ya kokomela ye esi epanzana. Ezali ba réalité anormale et nous sommes condamnés de combattre ba réalité one, ba marque de destruction. L'ennemi a l'habitude de détruire parce que na étoile na yo akanga azipa yango ba marque ya destruction. Quatrième marque d'échec. Ba marque d'échec eza ba marque oyo ba kole na ba étoile. Mbala nyonso étoile mutu ba kole yango na marque d'échec. Ale awa na se via mutu bandokende échec sur échec. Abomi nzoto boye échec. Asala boye échec. Ya omo batu mususu makambo bato basala na 2% basepela yakenda nango tina 90%, mais azonga na déception. Pona nini marque bakola na étoile na ye eza marque ya échec. Échec ataza na assurance akozala na échec, ataza na bakola ba marque ya échec na domaine oyo esengeli kozala te. Alors marque mosusu Satan kolaka ezali marque d'attirance aux convoitises graves. Marque d'attirance na ba convoitise grave. Okende kuta bato mususu baza na convoitise moko tu ne peux pas maîtriser ou expliquer. Une convoitise diabolique. Nyonso ya ye apresiaka ngote me ye apresiaka oyo eza libanda na ye. Convoitise wana etinda ye akoma na modela bilula lula. Yango mona bato mususu bazali ata lambi biloko ye moko alingaka kolia te, alingaka kolia o maboko ya bato mususu lambi. Ememaka na complexe d'infériorité. Tout ce qui sort de moi est mauvais. Yamalamu ifwe utakaka li banda. Esa malamu te.
bato mosusu alingaka ya ye moko bazali aza content na oyo aza nango. Nayebi une maman ye soka lambi buzobe wana wa mso alobako ngaso na lambi solo ekoti ngai na liaka sutete ye d'ailleurs soka ke wenza so mina ntesa na ye na ntolola na ntinga azoya na 4 kwanga ya komekela biloko. Ba mama ndenge wana tango mobali azoya sokutaki atondaki kala atolobi na fatigué na kolia te kasi lala muke soko la muke olie na kokolia te na lala boy ça va lobi pesa mokolo donc ana problème na yo te yesi ba mama ndenge wana ba liaka te me ba chargeaka. Ba chargeaka ba mama ndenge wana ana somo te mobali konda na yo etali ete. Non, il y a des gens qui sont liés à l'essentiel. Essentiel à pienga, à pieyo nini. La vie chrétienne, ce n'est pas vie à komeka, essentiel. Essentiel na kutanina, essentiel na zui, essentiel. Non, non, non. La vie chrétienne, c'est une vie de la profondeur. Soki nzamba pambolio apambola kandambu te, nzamba pambola kamobimba. Yangona ba prière toko sala biloko busobe sipa ba étoile na biso. Eza biloko fwe vuzolama. Eza biloko fwe longwa. Tobima na ba vie ya bandambu ndambu. Tobima na ba vie ezange na ba totalité. Il est sans maison, il est sans résidence, il est sans l'argent, il est sans compte à banque, il est sans stabilité, il est sans mariage, il est sans. Au commune à 1400. Et quand tu marches, les gens parlent de toi. Ah, vous voyez, il est là, mais il est sans. Ya bio azaka na sans marité azape na sanda kwa uta iko bimata comme on n'est pas camarade sans maison alonga pe musala te il est sans travail yo mutu moko tala bambadi ya basan. Ce n'est pas une vie. Na oyo pe alingie mikolo yo menama lokolo esimba sute il est sans affection. Yo basan Yawon ba tumuso soki nzamba délivrer na ba sans a komi na ba avec. Soka bando sa ela ba avec. Boko tonga ye boko lemba. Yawon de ko ba tumuso pour sepela bien. Il faut canner sa place au outil. Sona no au reméditer place au outil te moyo sepela bien. Exact. Bino ngani batulu kwa ba Isaac ona ba yeba na po anini po mama na bango ki sakata salela kaye. Sarah, stérilité comme internationale. Et à la taille à moins de 14, moins de 45, moins de 50, mais côté la banana. Bon moi yo zo moi. Oh. Itika. Mona bibili elobi bisika mabe na yo ekomaki malamu no ekolanda. Oya mema sango no ya mabe ayeba malamu ke sango moko pe ya malamu ekolanda mabe wana bisike zalaki. C'est pourquoi aujourd'hui quand esika nyonso ba par la stérilité ya Sarah ba pensa na Isaac. Ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire que sangonanga ya mabe koma kiao. Stérilité. Sangope ya Isaac ya kobota mesali nini? Eye. Moto ya panzako sangona ndenga lokuta salaka musala ya pamba. Nzamba yebi ndenga kolandiselo ba sango ya bien. Yoko sale lokote. Po oedaka bango te ba panzo sango na ndenga mabe. Nzamba kopia bango makoki ndenge bakendaka nango na ndenga mabe, ndenge bakokende nango na ndenge ya bien.
bako panza sango oyo apesi oyo ba mosu bako ya pembeni na yo eno po ba pia ombote me po ba verifier akoma munene lokuta na kende tala ye tango ya pe tumuna na kala nzoko na samutema do ba ya soloko a changé yo kanza ke bosukela ndeni. Le Seigneur prépare des choses d'une manière miraculeuse. Vous savez, parce que Dieu a un plan. Ok, Philippe na Nathanaël ne basala ki dissection. Ayebisie yaka. Eloko moko makambo ba prophète ba loba pona biso lelo to moni réalisation nango. Na passage totangi ya Jean. Ok ne batuni babi eske na Nazareth eloko ya malamu ekoki kozala kuna? Vous comprenez? Batu ba yebi ke Nazareth eza mboka ya crise, mboka ya eloko te. Babengi pe mutu ya kotala mutu moko akomi wana boyebi ke Nazareth eza place Yesu akolela. Abotama na Bethlehem mais ake kokola na Nazareth. Et lokola Yesu abotami na lokola na bandal mais ake kokolela na malweka. Siko babengi mutu moko yaka na malweka wa makambo balobaka ekokisama. Siko yazotuna eske na malweke lokwa malamu ekoki kobima. Moto ya pesa qui est sa ngalobi soko yebite vient et voit yakape omona. Bien aimé oyebi batu ebele bokabwana bango kala batika o bayebaka ke na kati no eloko ko yiko bimate. Nzoka Jésus si à kota. Nazareth est commandé na Bible parce que Jésus est déjà là. Yo pe lokola Yesu si à kota na vie na yo. Un jour batu bakotuna. Est-ce que pas ya mutu wane loko malonge koki kobima? Nazareth alobaki te me batu bazo sa la discussion pona ye. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que na Nazareth quelque chose de bon et koki kobima? Il y a des noms de la famille comme ça. Hein? Famille nani? Oh, famille Mambouen. Oh, famille Mukinai. Famille nini? Oh, famille Bamogigi. Sigo ba kombo ba famille wana yoka siko famille Mambweni oya monaka. Famille batozolako, famille balingaka te, famille Mampasi, famille abapasi. Bongo famille Mukinai. Aucun Équateur, famille Bamogigi. Alors, si on a une famille wana, les gens posent la question, est-ce que nakata libota wana et loko moko kokiko bima? Si kaka bateau a posé question na muto ya betela geli solo, musako yebisaye vient et voit. Très bientôt, les gens vont parler de toi. Mais toi tu vas rester tranquille. Hein? Yoko lobate me bagosa la dissection na yo. Et puis batika kayo sa eloko metango bagoya bagoloba vient et voit. Ngana zondi make après prière à bétoile okolakisa libala na yo. Après prière à bétoile okolakisa élévation na yo. Okolakisa kontaka mutuka na yo. Viens et vois. Soki kala omona kite turo okosala nini okomona. Soki kala olosimba kite ya turo na kosala nini na kosimba. Muto ya sa pembeni nanga nao ya tika nga kala. Très bientôt histoire na masolo ya vie nange kosala nini eko change. Est-ce que na famille na biso eloko malonge koki kobima? Lelo na koyiko yebisa bato viens et vois. Nazareth mutalobaki te.
mais Philippe nde baosala dissection na Nathanaël kolo makambo avandi nenie oyeba tumusu bakosala no débat bando tunana ngana vandaka na ndako allo oui pasteur eza yo moko ezanga to tunawa ozake koloni ntwana bisa wana 207 nga kolonzoto nie bosala débat oh moluba oh moswahili nyoso koloba anakundimaka mais elakisi ke mais pour nini kala wana ba question ezalaki te po bayebi ke na famille muntsengelo kwa malonge koki kobima te moyeba yeba ekolo lero wana ezate na yengi na yebisa bato bazokipe yo te bangonde bandosala débat po na yo bato bazobeto kara lelo bangonde bandosala badissection na yo bato bazo néglige yo lelo le temps viendra bandotuna na bango azalaka nani yo abotama wapi yo obozotune po na nini moko abimi na kati alobi via et voix lelo oiza na posa na ngate melobi okoluka identité na ngai lelo ozokipenga te me mikolo ezoya okotuna barenseignement qui suis-je mpo naza sur que toi lelo ekotikala ndenge ezalaka kala te. Le Seigneur est condamné de nettoyer, de purifier. Étoile nangai, elongwa na bilakeli mabe, ekota na bilakeli ya gloire. Elongwa na ba marque satanique, ekota na marque ya gloire. Et après le débat, alors bi Nazareth oyo yebaki kala. Ma prophétie est kitaka likolo nango. Mais tant que ma prophétie est kita, Nazareth est quelqu'un na forme wana. Hein? Yo alokwa bilanga ba boaka ba graine mais unano bimise lokote. Loba na ndeko na apamba te na ana ba semence na ana ba graine. Na sina yamba prophétie naza pamba te soki lelo bimite lobi ekobima soki lelo emonani te lobi ekomonana naza résultat ya ba prophétie naza résultat ya ainsi dit l'Éternel. Pendant que zo sekanga na kati na nga na yamba semence pendant que zo cholanga na kati na nga siba sakola likolo na nga pendant que zo critiquenga na kati na nga sina yamba ainsi dit l'Éternel. Lelo soki omoni yango te lobi okomonango. Nazareth ville ya pambe zange loko. Mais prophétie loba moto a valeur koya kopiango valeur koya wana. Je me promène avec ainsi dit l'Éternel. Et tant malobi Nazareth, est-ce que l'oko malonge koyi ko malobi tala balakela déjà na ba prophète. Aujourd'hui c'est le temps de l'accomplissement. Yo soko yebela kango avant. Parce qu'il y a des gens qui vous connaissent avant l'accomplissement. Après l'accomplissement. Et il y a des gens qui vous glace. Bonjour. Atali Oyonan. C'est le temps de l'accomplissement. Toyebanaka na makolo avant l'accomplissement. Siko ezali susu sere makambo ya promesse te siko ekomi moment ya elaka et soki elaka est passé ekomi une étape ya accomplissement. Na accomplissement dissection ezalaka te. Na période ya accomplissement ezaba preuve viens et vois. C'est le temps de l'accomplissement. Obandola ki saka batu. Nzamba saela yo nini? Viens et vois. Okozala na mwana okolakisa. Okozala na mapanga. Euti na mutute. Euti na nakote. Euti na kakate. Euti na eshada. Yangolo kole euti na eshada. Okotika la te. Ozokele.
okotikala te kamona bilaka bilaka ezokokisama nazokokisama bilaka ezokokisama naza na bilaka. La gloire à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vina yo eza adresse ya milimo ya bandambu ndambu te. Amen. Vina yo eza siège ya bademo ya incomplete. Amen. Oya deposa makambo ya ndambu ndambu. Babandaka bakomaka na suka te balakaka bakokisaka te nyonso ya yo ya ndambu ndambu incomplete. Lelo ozopikola molimo wana na misisa na ye. Milimo ya ba incomplete ya bandambu ndambu alekanga bisaka Misisa na mo lelo ozopikwama na misisa nango na misisa na yo ozopikwama yo molimo complet na bino lelo ozopikwama lelo ozopikwama okotikala te lelo ozopikwama ate umeli ate osali mbula boni lelo okotikala te lelo ozopikwama 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 adamu na ina yo ozopikwama lelo ozopikwama okotikala te ozokende yo molimo ya complet ozokende ozopikwama nazopikola na kombo na Yesu Masia ozopikwama au nom de Jésus de Nazareth ozopikwama nazopikola yo molimo ya complet molimo ndambo ndambo au nom de Jésus. Tombola maboko mibale likolo. Nani aso manipule étoile? Lelo asangisi yango koto lobi semaine wana bambi yango crise koto. Mokolo soya a créé vie de koto. Alléluia. Osa chargé ya ba sans santé. Alléluia. Il faut nzamba accompagner na ba avec. Alléluia. Tombola maboko likolo. Oya sa chargé ya ko manipuler, ko pesa ka bétoile no ba couleur. Atiango na instabilité, sans zoya atiango na malade, sans zoya atiango na manquement. Lelo esika vandi ezala saela ka télécommande kindoki ezala machine ale moto ala bona Yesu etwana yo manipula etwana komeso manipula yo manipula etwana yo manipula etwana ya bafe yo manipula etwana ya stabilité nena na kombo na Yesu na télécommande na biloko salelaka biloko yo simbaka pona ko manipule etwana lelo adosimbaka na maboko moto ezokitela ezolanda yo yo osimbaka pona kopaa na kombo na Yesu moto etupa esikisa le feu etupa elanda ekitela esikisa epela opela na biloko yo salelaka pona komanipule etwana na voile osimbaka pona kosipa etwana na biloko osimbaka pona komanipule yo manipulateur etwana lelo
sa vie à ma sang, sans mariage, sans opportunité, sans réussite, sans grandeur. Le moto, et la zawapi. Allez. Azika. Azika. Tombola loboko mobali likolo. Répétez maloboyo na autorité pe na mungongo makasi. Réalisez que lokolo zana contact n'étoile na yo. Étoile na yo ezo yoka nini yokolo nango so déclaré. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oyo nyonso elinga étoile na ngai. Oyo nyonso elinga étoile na ngai. Lelo. Lelo. Nazo déclaré. Nazo déclaré. Et se séparer. Et se séparer. Au nom de Jésus. Yo Satan. Yo Satan. Marque nyonso. Marque nyonso. Opambane toi la vie nanga. Opambane toi la vie nanga. Lelo. Lelo. Ba marque wanezo panzana. Ba marque wanezo panzana. Lelo. Lelo. Déséquilibre. Déséquilibre. Maladie. Maladie. Échec. Échec. Pauvreté. Pauvreté. Instabilité. Instabilité. Manquement. Manquement. Difficulté. Difficulté. Lelo bosa ya kopanzana. Lelo boza ya kopana. Alebo kanga bisaka. Panza bisaka. Libéré. Bisaka. Libéré. 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 Kika vinanga. Libéré vinanga. Libéré vinanga. Lelo so panzana. Bozo panzana. Bozo panzana. Bozo libéré vinanga. Bozo kika vinanga. Bozo kika vinanga. Lelo bozo libéré. Lelo zo panzana. Bozo panzana. Allez panzana. Bozo panzana. Ezo panzana. Lelo bozo panzana. Ezale zawapi. Bozo panzana. Allez, 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 allez. Toi nanga. Et panzana. Toi nanga. Nyonso elinga toi nanga. Au nom de Jésus. Tombola loboko mobali. Répétez. Alléluia. Milimo nyonso ya tetu. Milimo nyonso ya tetu. Lelo boko fukama na kombo na Yesu. Lelo bokofukama na kombo na Yesu. Oyo nyonso elandaka étoile nanga. Oyo nyonso elandaka étoile nanga. Condamnation. Condamnation. Mauvais sort. Mauvais sort. Envoûtement. Envoûtement. Malchance. Malchance. Malédiction. Malédiction. Lelo. Bozo changer adresse. Bozo changer adresse. Allez libérer. Bozo changer adresse. Bozo longwa. Bozo longwa ipananga.
Le Los Angeles. Ozolongwa. Allez, Bando Pima. Bando Kanga Bisaka. Ezaloza wapi. Pima. Tikanzotoyo. Ozotikanga. Ozokende. Ozolongwa. Allez. Bandolongwa. Bozo changer adresse. Lelo Yezalo kotaka na pongi. Bozo changer adresse. Yezalo yalo kutuma. Lelo zopima. Bozo changer adresse. Lelo zopima. Bozo changer adresse. Bozo longwa. Bando pima. Bozo pima. Bando pima. Bando pima. Allez. Longwa. Tikanzotoyo. Allez pima. Bozo pima. Okofanda wate. Bozo kende. Nakate bozo changer adresse. Bozo pima. Na kombo na Yesu. Yo problème yo soya tekele kaka bisaka na. Gloire à toi. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Tombola loboko mobile. Répétez ma déclaration ya sukaoyo. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lelonga Bethlehem na ye pa na yo. Lelonga Bethlehem na ye pa na yo. Batu ba yebelinga ne lokwa malonga te. Bato ba yebelinga ne lokwa malonga te. Me parolo na yambi lelo. Me parolo na yambi lelo. Ebimisa makambo minene. Ebimisa makambo minene. Lelo nazana kondima mikolo ezoya batu bakoya komona makambo ya minene oyo kotisi kati nanga kobanda lelo grandeur grande réalisation, grand témoignage, ebima na vinanga, oyo bayebakanga avant prière à lelo, babeta masolo, epai ya bato mosusu, baloba na bango, boya komona. Au nom de Jésus, na déclaré miso ya bato ekomona makambo kosalela nga kobanda sikoyo kino na kokoma mobange au nom de Jésus. Amen. Sito ya papigere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya pa exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na bakoko do a to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz alive on veut dire là on doit la ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gain to le bébé donc Papi Gain a aussi Paris pour ça ma sona ta ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé tant gaz na la koya ici comme donc c'est que on va bien gaz à présence à la boca on a bébé mambe donc kilo mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain ko na exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka lelo
Namboka soko kutila tout soko leki awa te c'est comme on a dit. C'est moi qui fait lumière de Lyon. Alors on a biso na kati ya Lyon. Donc soko leki awa te donc ça veut dire oyaki na Lyon te. Ben again Blaze Fashion mo ebidenge ya la biso na biso yango yango nde makambo nayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi biso oyo na biso mpe bakoyambo kitoko makambo tu kitoko biloko toala ngo besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a pode estar comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo na utaki na ina ba marchandise donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans biso na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso. Ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya musitomema musala liboso na basunga bino.